Prier, c'est bien. Chercher le Seigneur, c'est bien. Mais avoir la révélation dans ta prière, c'est plus mieux que la prière. Certains démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Parce qu'ils savaient que non, il y a certains esprits, ce sont les esprits supérieurs. Parce que esprit, il y a démons, ils ont comme ça maladie, ils ont un pouvoir le colonayo. Qu'est-ce que tu dois faire? Nazaki malade, nazaki vraiment malade. Nabota manga mon pa maman nanga. Naloti susu ndoto ke. Toza na kati ya village na biso na ba maman. Fete yango bazolamba misuni yango zaki makolo ya taba. Na kena beteli koko yebisinga eza nango kaka ba nini ba révélation sambela ka makasi eleka. Tellement nazaki na ngamwa muke na tsaki yango vraiment na mutute na bosana na ngamwa. Na lali na butuana na tongo na lamuka boye pona se préparer na bonga mana sokola. Na telemisa makolo boye makona nge ya salati na bi Le rêve, c'est un monde spirituel où Dieu nous parle. Il y a l'otaki, bazolamba mikuwa ya taba, makolo ya taba, bazolamba. Parce que makolo wana, ils ont identifié via mutu. Nzungu moko, bazolamba soso, bazui soso mobima balambi, bakati yete. Bazui kaka soso mobima bakati, c'est que mutu moko c'est l'esprit des morts. Ce qui peine en ndoto, au lalozolia misoun, c'est la sorcellerie inconsciente. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressort. Merci et si que la confiance, la fidélité au message qu'on peut s'abisso, le meilleur de chaîne où ils ont la Chebiso Télévision. On a une émission, c'est grâce à Dieu parce que c'est une émission nous rendons grâce à Dieu pour la oignon soit sali par rapport à la vie de alors kola la kolamuka ils ont l'habitude il y a certaines personnes dans moment oyo bala bambete hôpital ba misusu to zoki na bango makasi to l'équipe année 2025 na décembre mais to comme en 2026 to 6 janvier mais na février lelo un soit en bon moïté soki ngai yo ozota la biso to za souffle de vie c'est parce que Jésus-Christ est azalaki au rendez-vous pour nous rebattre là ngainayo pour tous à la bonne santé. Merci à l'équipe technique à Chebiso Télévision, merci à papa Zara Kapita, merci aussi à Israël Monzo, merci aussi à papa Gimoteba, merci infiniment à notre sponsor. Beaucoup excusez ngai. Yeso na boka kaya singa na za penda à l'aise parce que apesi santé, apesi mbongo ainsi qu'apesi ngamwana. Jésus-Christ de Nazareth, sponsor numéro 1, il y a chaîne Oyo, Chebiso Télévision. Merci aussi à Papa Chekimo Kadi pour nous repasser sa confiance. Il y a Rosala Loko, la présentateur pour notre émission Lelo. C'est grâce à Dieu. Nazanga mon côté. Nazana l'homme de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Mukanda, il y a Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne le périsse point. Alors, Ndimela Nzambi, croire naï. Alors, Nzambe tout le monde a raïté. Mais tout le monde a un Zambi à travers ses serviteurs. Alors, tout ça, les serviteurs de Dieu, otoye ko rendre grâce na émission, c'est grâce à Dieu. Maman rolo balanga na yondeko. Topé sa confiance parce que Zambi azo mouvé na kati na ye, lo lenge Nzamba mouva ki na kati Moïse pour qu'il libère bana Israël. Alors, nazana papa Isaac Bola. Papa Isaac Bola, na pesi bidombote. Bonjour l'homme de Dieu. Tout sepel ko yambayo na Chebiso Télévision. Merci beaucoup ngape na sepel makasi kozala na bino elongo na émission na bino lelo. Bonne santé physique. Nzamba zoba biso na ngolu pe na grâce na ye malgré mikolo. Okay. Ton monanité ça fait bout de temps mais lelo to Jesus na plateau na bino pour que te rendre grâce à Dieu. Merci beaucoup et sous votre permission yamboto banda émission biso na OSK pour rendre la grâce et pas Nzambi. Père, au nom de Jésus, te pèsio merci. Tika, moment où tu l'excès à la est très important.
baonyoso bakolanda biso partout dans le monde entier, qu'ils soient bénis et bénéficiés. Dans la grâce oyo, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maman, tu peux s'il te plaît. D'accord. Avant de pas na bino, tu as l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, boni année 2025 qui est au Leka, et Zambasali Nkulu, tout le monde année 2026. Comment s'était passé mois de décembre, activité zaki boni na kati église? En fait, gloire au Seigneur, tous qui na activité moko ya makasi ya service à prière. Je pense que dans mycologie là beaucoup mon avait mission ba live ndenge leki oyo tozaki na ba moment ba délivrance na ba famille et tout consort on nzamba sali biso ngolo tozaki na moment moko ya ba 21 jours à prière. Vraiment j'étais beaucoup plus plongé na kati ya mabondele parce que c'est vrai bato nyonso balinga komi pesa na nzambe na mois de décembre biso ezalaka pas seulement décembre. Mais biso prière ezali du jour au jour. Parce que Bible lobi prier sans cesse. Donc tout ça belaka mikolo nyonso. Mais mois de décembre ezalaki particulier parce que nazalaki na ba programme ya ba retraite na ba famille na batu oyo nzambe asalaki ngolu to yambi ba délégation utaki Brazzaville o ba katsaki tozana babileli wana oyo nzamba lobeli batu nzamba sali na ngolu moko mama moko kutu mwana na epe komona ye junior mwana wana mama sombi kamnya munene azu mwana kendaka kikwiti asombaka biloko bazoya akomi na kikwiti mutu kesali tono mwana bukani lokolo mwana bukani lokolo batikali na kikwiti kuna na hôpital mwana mama yepa yaki retraite kolela pona mwana wana ngape na yebaki te mais nzambe na ngolu na ye ayekolobela mama wana pe nzambe ake kosala ngolu. Donc on a passé un peu 2025, je peux dire pas des moments négatifs. Mais ça a été vraiment des moments positifs au moyen à Saint-Esprit nenga kamba kibiso et puis aussi pour préparer l'année 2026 na kati ya maboko ya nzambe pour que mois 2026 ezala momoko favorable pour na biso pour nzamba sala na biso ngolo. C'est que vous avez souvent rendez-vous dans la famille et beaucoup de qui est toujours dans la famille pour s'ali prier dans la famille pour s'ali prier dans la famille exto bande ko sanga toutes les familles ou on na kati église. Non, tozala ki biso nyonso na kati église. OK, mais il est toujours considéré qu'il faut pas la membre des familles à 4 ou 3 oui ba représenter famille. Tout à fait. Okay. Donc to senga ki na ba famille ba ya pona ko représenter ba famille na bango pe pona ko luka nzambe. Parce que ba to belé ba bosanaka consulter le Seigneur ezalaka très important surtout par rapport à la fin de l'année. Chaque année, à ça la bilan en vinaï. Et puis, il faut ça la consultation par rapport, il y a 2026, Nzamba ibisi Moïse alobi, vous allez marcher devant moi. Selon l'orientation, on a yo. Donc, chaque pas à Moïse, tant que babimi na mboka Égypte, pas na qui conduit par Dieu. Donc, le Seigneur, c'est lui-même Dieu qui marchait devant Moïse. C'est ça aussi que le peuple oyo ya nzambe bazobosana ke chaque panayo oyo zotambola. Il faut tambola ngona nzambe. Oyeba lolenge nini oyo nzambe alingi okambama pour otambusama na 2026. Okay. C'est ça ce qui manque beaucoup de personnes. Ils n'ont pas l'idée aussi la révélation par rapport à l'année. Vous priez le Seigneur, mais vous savez mon frère, papa journaliste, prier c'est bien, chercher le Seigneur c'est bien, mais avoir la révélation dans ta prière, c'est plus mieux que la prière. Amen. Parce Amen. que la révélation est plus que 10 ans de prière. Mais si tu n'as pas la révélation par rapport à l'année, par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, Okay. C'est pour cela que yango to kotaki na kati ya mabondeli ya koluka nzambe na ba famille oyo to bande ko sambela na bango et puis na bandeko oyo pe bazali banda ya mboka oyo bazalaki na biso en direct en ligne parce que nous avons un groupe de WhatsApp oyo to sambela kana batu oyo bazolanda biso na groupe wana se WhatsApp to sambela ka pona batu ba nzamba zotalisa ngolo pe bolamu na ye na kati ya ba service na biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, année 2026, dans chaque église, surtout comme une année à Sika, comme thème général. Ouais. Une autre thème, il y a des années.
Le thème nabiso malheureusement batumingi bazo pesa ba thème ya année nzozala ba thème moko lié par rapport à la prospérité, non année de conquête ou année ceci ou année cela. Mais biso tozana thème moko un peu différent, c'est lié par rapport au combat spirituel. Oyo Yesu azolo ba azoyif sa ba disciple azoyif sa bango que verset en zolo ba que Jésus azolo ba que non certains démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. OK. L'année de jeûne et de prière. OK. C'est les moments de prier, voilà. De jeûner pour être connecté avec Dieu. Tout à fait. Donc cette année, c'est une année de jeûne et de prière. OK. Yesu ayebisi ba disciple bazo bengana milimu mabe zo kendete ba pesi bango mwana azalaki envoûté par des démons. Moye ba démons ba kendezate mais ba Yesu bazolo ba comment on n'a pas pu chasser ces démons. Zomona batuni Yesu comment biso tokoki te ko bengana ba démons na oyo. Nde Yesu azongisi bango parce que vous avez pas la foi. Si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. OK, voilà mukanda Marc. Marc chapitre 15 verset 21. Ozo mata ozo kita. Okomona ndenge Jésus azoloba. Maintenant na 21 Bible lobi Yesu siko a répondre bango yiko ibsa bango lobi nini alobi certains démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Pourquoi Jésus pouvait mentionner le jeûne et les prières? Parce qu'il savait que non, il y a certains esprits, ce sont les esprits supérieurs. Et ça n'a pas esprit ba démon mususu ba démon mususu ba leki ba chrétien na nguya. Ba leki ba tu mususu ba sambela na makasi. Ozomona. Au sambelo ozo sentir que puissance ya maladi ozo longwate na nzoto na yo. Parce que esprit ya démon izo konza maladi no wana ezana pouvoir likolo na yo. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois jeûner et prier pour que l'eau ane longwa. Alors certains démons, là il fait pas allusion de tous les démons. Certains démons. Donc c'est une certaine catégorie de démons. Oyo babimba kaka kananzela ya jeûne et prière. Moi ça m'étonne de fois, il y a certains hommes de Dieu, oyo c'est vrai que Dieu opère le miracle, Dieu agit. Surtout na bande kona biso bazali banda mboka na mikila poto bazo benga ba pasteur, ba homme de Dieu ko sambela pona bango tout konso. Mais c'est bien koluka nzambe ko benga mosala nzambe za kitoko za mabete, mais yo moko personnellement tu dois s'engager dans de jeûnes et prières. Parce que ce qu'on dit que les cambo ils ont persisté. Et le ko ils ont oumela. Paul azoloba na mokanda ya Corinthe azoyif sabango na lingaki na ya epana bino pona ko fêter na bino. Mais moyen na ya ezate parce que il y a un obstacle qui est devant moi. Mais j'attends la Pentecôte. Après la Pentecôte que je vais revenir. Donc, pourquoi il attendait la Pentecôte? Parce qu'il avait besoin d'être revêtu. Il avait besoin d'être rempli. Pour que akende coopérer sur na mboka wana ozomona. Pour quelqu'un de coopérer dans le monde spirituel est très organisé. Même nous, les pasteurs, si tu n'as pas la puissance, des mois à persister, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à benga ba démon. Mutunyo sota benga ma ko sala musala wana. Yango moni année oyo pona biso to tiango c'est l'année de jeûne et de prière. Voilà. Année de jeûne et de prière. Et le papa nanga oya botinga Alexanga avant kufa mon père est fils pasteur à l'église communauté fait pas qu'on nzambe malamu parce que moi je suis le fruit de Musée Adina Bala na botami na koli l'église nzambe malamu na fandi na makolo ya église nzambe malamu Musée Adina assemble ponanga na âge à 10 ans asakolelanga maloba aloba likolo na ngai papa na ngai soko tali awa a déclaré déjà pour na yo lenge kaka ba Elia déclaré pour na Samuel. Voilà. OK. Aloba mwana oyo akozala boye nzamba ko salela ye boye bikama oyo ngana zo sala ye pa ko sala ngo. Amen. Aloba ngo na âge à 10 ans. Avant akufa Mosée akufa ayeko sala dernière oyo ezali mission na église na biso église papa baleko kamba ezana ma campagne Joli Park. Bato ba yebi nzambe malamu quartier Joli Park na ma campagne côté Saint-Luc. Et c'est que église ezali ya nzambe malamu oyo papa mon père à moi biologique asomba lupango wana apesa ngo na église. Apesa ngo na église. Mosée ayi akoti
atali ngai alobi yaka afuka misinga asambeli pona atali papa na ngai ayebisi ye mwana oyo akozala oyo akolongola relève akozwa relève na yo cadet dans ma famille mais tozala ba pasteur na bazala kati ya famille belé mais makambo nzamba zo sala nga zo sala na ba mususu te chez nous dans la famille j'ai 4 frères qui sont des pasteurs oyo bazala ba pasteur mais grâce à Nzambe, ça a rempli les colonnes. Voilà. Parce que le prophète déjà a prédira que déjà tout à fait. C'est pour cela, moi, ça m'étonne. Ceux qui le long Nzamba, et ça na sous l'onction, na bénéficia, nanzela mutumoko, oyo azalaki un grand esprit, à sakola loba likolo na oyo batu musu sur le loba zo opportunité, wanate, ya kokutana na ye, ngana kutana na ye, azwa ngai, asambela pona ngai, na kota pe na mutuka na ye, na voiture na ye ya Mazda muki azotamwa na Mazda moko ya grise parce que ngai nazalaki ba tchaki biso neti na ba prince omoni neti na trait avenue na coin po ayeba ki église te na telemi na coin alobi soki bomoni ye comme ça bo indiquer na telemi na coin mutuke ye bazoto na église nzambe malamu za balobi ngana alobi te ba tchenga wa pona zela bino ba yebisi kota na sima na koti pembeni na musée sekaboko. Ok, on bénéficie déjà de la grâce. Na bénéficier déjà de la grâce wana. Na kota na mutuka na ye, tozo tambola nga wana na simbi musée. Atalinga ya seki. Atalinga seki. Mais tango to komi na kati ya église, c'est alors que akamati asambela pona ngai. Aloba maloba likolo na ngai. Donc c'est un peu ça. Ce que mon père m'a appris, ce n'est que la prière. Okay. Mon père, il priait de 0h à 7h du matin. Chaque jour, la force de mon père, c'était la prière. Okay. Et le copain a bénéficié et pas papa. Zomona. Na bénéficié et pas papa et le koala. Donc, ko sambela et le kinyoso. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit, celui qui prie est capable de tout. Donc, si tu as besoin de réussir, si tu as besoin d'aller en avant, il faut les prier. Il faut la prière. Et le sacrifice et le jeûne. Merci beaucoup l'homme de Dieu parce que année to thème na bino ya année 2026 et ça thème aux enfants parce que dans la vie un jour toi doit sembler na bandiko et tu es ici bango il faut so prier il faut to jeûner abinga la ko nga prier papa Eli mais ko jeûner ne ko jeûner na bisi ko jeûner ce n'est pas seulement kaka ko boya ko lire ko jeûner ça la reliate ko jeûner ça ko c'est privé peut-être un sous de téléphone oui aux aura mingi un sous terre ko ta TikTok ou c'est privé ko ta sur TikTok et ça déjà comme ça la jeune mobile voilà ce n'était pas il faut gêner kaka pour na ko lire parce que il y aura aussi des beaucoup de personnes qui vont dire dès papa Isaac abiga to gêner to prier oui ngala ko prier na ngame ko gêner na za muta maladi no ko kanganzala te non ko gêner c'est ko débarrasser peut-être na préoccupation mo ko salara on ndimi ko tika ngo pour ko sala nzambi ne parler et continuer pe na chemin pour que mon bénédiction papa Isaac tozongi mo mukena ndeko tozana ye tomoni ndeko ye na biso longo et avant nazo ça malbe pas la bino donc il n'est pas ndeko tout à fait ya tomoni bino et to sepela déjà ko yamo parce que na pesa ki bino mbote ya mboto banda ko ya na bino et pas l'homme de Dieu problème ni mema ki bino nga nazalaki malade nazalaki vraiment malade nabotamanga mo pa mama nanga maman nanga azalaki kosala ba voyage bando ba voyager kosomba biloko koya nango okay. Et pourtant atikala kuna na poto nga natikala na fama mama pour papa batikala la kisanga ite natikala na fama mama na vivre na mama na grande sœur ya mama na ngai nde totikala ki mama na nga pesa zalaki mama pene banda osimba te nga natikala nga moko na koko koko na nga ndo tambola déjà na chaise roulante grande sœur maman nanga abukana makolo batiaki mabende po makolo ezonga mais malembe ebanda ozonga nango bon nga natikalaki na ndolandela so koko kosala musala mutu vraiment azalaki te osunga biso nde natikala wana nazalaki na âge ya 10 ans na 10 ans wana na ndoki école na école wana na bon ma kolo ya koko nanga tellement ezalaki bien te
na ndako kokende vraiment école pe pamba te omwana na ki école na mtema ezobeta kaka nazonga ndako nake kolandela koko ntango nakende classe nazongi naye kokuta koko vraiment bien te nde na ye na soigné na bongisi ye na butu tolali nde na ye kolota ndoto ke tozotambola na bakamara na nga na école tobimi classe naloti nguma vraiment azolanda biso akangi nga na makolo alingi nga nasutuka boye ezala ye ndoto nake nabeteli koko ayebisi nga eza nango kaka nini révélation sambela kaka makasi eleka tellement nazalaki na nga mwa moke natiaki yango vraiment na mutu te nabosana ye na ngango naye kolala lisusu deuxième jour nango naloti lisusu ndoto ke toza na kati ya village na biso na bamama fete yango bazolamba misuni yango ezalaki makolo ya taba makolo ya taba wana batinga na sani yangi nalia nasutuki na pongi naye lisusu nabeteli koko ayebisi nga eza nango kaka makambo ezaka bandoto bino bamike bobanga pamba elekani le jour anniversaire na ngai nalali po tobeteli dia masona bakamara na nga tosololaki deja po tobima mama fayaki atindela nga bilamba na poste ke lelo jour na nga ya mbotama nalali na butu wana na ntongo nalamuka boye mpona se prépare na bongama na sokola natelemisa makolo boye makolo na nge ya esala te nabi peut-être nde nalalaki ya okokama bongo peut-être ekosala nga bongo nabandela lisusu natombo likolo ebanda ya kobouge te donc nakomaki vraiment paralysé tina bimaka libanda wana nabelaka koko moto ayanola aza te tina forcé nasimbi mire nabimi ti libanda nazwi telefone nabengi ne fama mama ayaki bazwi nga bakende nga na hôpital donc bakende nga na hôpital wana vraiment ezalaki difficile mpo na nga makolo ebanda ekosala nga lisu te nakomi kotambola na siège roulant nde tokutana ye na papa ayaki na hôpital kaka nde ayaka baservice na ye nde ayaki amoni nga abi ser naza na mposa koprie na yo naza na mposa kopartage na yo nde topartageaki nabetelaki lisolo masolo ya vi na nga nabeteli masolo ya mama nde mambo ebanda osimba te fayaki asalela nga passeport asalela nga na visa mpo na faire voyager mais mambo ebanda ya kosimba vraiment te nde tokutana na papa nabetelaki masolo mwa moke nde azwaki ngai amemea nga na église nde alandela nga baprière nde sikoyo nakomi vraiment kotambola mpo makolo na nge ebanda ya kosala lisusu te nakomaki vraiment paralysé nde tokutanaki na papa aye kobongisa nga asambeli mpo na ngai aprier vraiment tosalaki vraiment bagene togene tosali ni de prière nde tolekanaki na baprière wana nde makolo na nge ekosala nde naye kopesa nzambe merci na oyo asaleli ngai na oyo asaleli nga vraiment eza ya kokamusa vraiment nayebi te naloba nini nazopesa ka merci na nzambe mpo ye nde moto apermetaki papa tokutana na ye mpo makolo na nge bika napesi vraiment merci na âge de 10 ans ouais des places problème ebandaki et ce côté le bana na kotelema vraiment simala mikolo yekoya simala koya otutala pe yeso tambola nazotambola vraiment makolo na yango oyo natamboli vraiment gloire à Dieu l'homme de Dieu c'est quoi le grand banda et l'homme de Dieu nga intéressé nga mon ok parce que de Colombie na âge de 10 ans des places bakambo bandaki na kati sa famille déjà koko na yo azaki ya mosto ya mobali ya mwasi azaki déjà na problème na mama ouais et ya maman yepe azaki na problème na mama asalaka déjà accident et asalaka accident c'est que bonne on va na kaka yo koko na ya mama ouais tout monde on vanda vraiment bon alors yo ndio biga yo arrivé olali ozolota nyoka alingi la mama tango ebise koko ba réponse ko ebise nga na prier kaka ekosila bandoto wana ezaka bandoto yaka tellement nga nazana nga mwa muke na kipe na nga ngote na tike yango kaka eleka bongo nde na yekolala lisusu na yekolota bazolamba na feti wana bazolamba mikuwa ya makolo ya taba batelinga na lia nde na sutuka kiboe ezala ndoto nde
le jour anniversaire na nga nde makolo na nga eyaki kokata kosala ebandaki kosala lisusu te nakomi paralysé. Ce qu'on a quand hôpital ton bokendaki les moments où ande comment on va sur l'hôpital ba docteur ba ba maladie malade monana te malade monana te batalaki nga landeli nga wana nde batika nga wana babanda yo mansinga ka makolo nde to yako kutana na pasteur malade vraiment monana te donc ezalaki vraiment makamba spirituel yeso yo so nzambe tena ni so kosala l'homme de Dieu tous non que parce que c'était vous de bozaki na l'université et ton boké l'hôpital malade etikele ko bimate ka ndende ko solo to malade musu ezaki na kati. En fait, la Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il y a les œuvres du diable qui fonctionnent dans la vie de plusieurs personnes. Okay. Quand on parle des œuvres du diable, la maladie aussi c'est les œuvres du diable. La pauvreté aussi c'est les œuvres du diable. Mais la Bible nous mentionne, la Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc pour détruire aussi la maladie. Comme selon habitude nangai na kendaka na hôpital ko sambela pona bata maladie na lekaka na hôpital ko ya basoda partout ko sambela pona ba maladie na zalaka na mikolo oyo na lekaka na hôpital pona ko sambela maladie parce que ze loko yo ba pasteur ebele basala ka yango lisusu te oyo mingi batika ko sala yango avant même basala ka yango lisusu te ngana kendaka ko sambela nde na ekokutana na ndeko na biso bomonia wa yango na koyebisa bandeko mingi bandeko yo balinga kotika bana na ba famille botika biloko wana. Okay. Mama oboti mwana na yo kota libala mwana na yo botana mobali moko mais omema ye na libala na yo to tika ye pa mama na bino to voyage ozwa bana na yo kenda ko sundola mama na bino abokolo na bango botika biloko wana. Parce que ils ont un danger ou ils ont détruire. Parce que les enfants sont la continuité de parents sur la terre. Bana bazali destiné à baboti, bazali destiné à baboti na samokilo. Beaucoup de mamé belé bazo tika bana na ba famille na bango. Mais oyebi bien ba réalité spirituelle la famille na yo. Oyebi bien kindoki famille na yo. Tant ozo tika mwana wana ako subir bali ya famille wana. Ako subir ba conséquence à famille wana mona mwasi oyo ser na biso oyo ndeko na biso ozo mona oyo azalaki ne innocente mais elle a bénéficié ya réalité spirituelle ya famille ya mama na bango bana basi nyonso babota makakuna bazalaka na problème ya makolo to paralysie to abukali to bakati lokolo ozo mona source ya malade uti na famille ya mama na ye. Ndesika mama voyager akamati ke kotika ye na famille na bango mama ke kotika ye pa mama na bango comme ça kengela ka mama afana na mama ke poto asundoli mwana atiki ye. Beaucoup de personnes sont comme ça na yambi baka ebele ya bongo ndeko na ngai ebele batiki bana batikali ya bazuki ndoki famille moko ya kotala ngana ndaku bayaki na faire ya 6 personnes. Baye na jeune fille moko bono mama na yazana poto mwana oyo tozo comprendre te nzoka mwana ndoki munene afandaka na famille ya mama muta pese kindoki mama na koko na ye koko nda pese kindoki bana bele ba baby likola ba famille kozwa mwana oke kotika na famille na yo. C'est un danger, c'est un poison oyo zotia na kati ya mwana wana lobi akosala onde babe lobi ako détruire yo lobi ako zala danger pona yo na komi na moniteur na biso azobela na epse mama eske na ko sambela pona yo parce que pesenga pasi na moni alali bokolanda bilili bazotia image bomona ndenge nini ndeko na biso azalaki azotambola te bozomona image wana azolala kaka na se mais tango to sambeli na ye mwana mwasi akomi kotelema kotama parce que zalaki déjà paralysé. Aloti ndoto auti kolobela biso alotaki ndoto nyoka wana monaki wana nzoka zalaki nango nyoka te nzoka zalaki kindoki ya famille ya mama yango nde bande kolanda ye lokola ye pas zalaki na discernement te pour comprendre yango. C'est ça papa journaliste oyo tobengaka programmation ténébreuse. OK, programmation ténébreuse. Voilà. Parce que dans le monde spirituel, ils ont une programmation ténébreuse. Et là, comme bongi c'est lui. Et comme après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans.
Omoni oyaye comme jour et anniversaire na ye, les jours événements salemaki. Parce qu'ils allaient déjà préparés. Beaucoup de personnes sont déjà programmées dans le monde spirituel. Mais aux hommes, azola bien, azola ta bien, azo rouler bien, azo tambola. Mais spirituellement, il est déjà programmé. Que barosale be. Olandi, eloko ezole kada na ba internet ya wate garçon ya banaro ya 6e moko babundi na muninga na ye kamati azumbeli achubi muninga na ye. Bana classe. Baza bana 6e. École moko bazo swana na muninga kamati nzoka tambola na mbeli azumbeli banda kuchuba muninga na chuchuchu muninga akufi sur place. Ozomona l'événement bongo soko ozomona ngo c'est déjà eloko oyo ezalaki déjà programmé et pas diable ba bongisa ki yango déjà na monde de ténèbres que tel endroit ndeli kamwe ko salema mutu tel nde ya ko vivre événement wana. Et loko nyonso oyo ekomelaka biso ya mabe ezalaka eloko ezalaka sur place te komi mbala moko te, c'est déjà programmé spirituellement, c'est déjà préparé spirituellement. Mais sikoyo conséquence ya likambango batiaka na délai na date balobi tel jour à telle heure il y aura ça nde ko salema ozomona nde ko salema nde kona biso oyo azalaki victime. Il y a sémence, il y a sorcellerie, il y a famille à maman naï. Maman zane na pota zoli a charama, zoli a biloko. Maman bundi sami po ben sa mwana moya ke desate parce que spirituellement moi ne fallait qu'il a hérité. Oyo maman et s'échappa nango parce que ça il fallait qu'il de maman naïe azala paralysie. Maman s'échappait nango mais quitter le colo et ko quitter le colo ban. Beaucoup ya batebele zali bazala bazo vivre bon. Ce qui na mode spirituel il y a kindo qui a famille. Bazu yote yebaka ke baolanda bana nayo. Et loko nyonso oyo ezali ya spiritualité ya kindoki ya mabe na famille na yo. Soki yo sambelaka mama to papa sambelaka ekoki kokima bino me bana ekozwa bango. Ozomona ekozwa bango. Soki boza forte omona bana bakomi ko subir ba conséquences ya biloko wana. To ekosambela nzambe et puis ekozwa susu ndoto ya mibale amoni na mboka na village. Papa bazolamba mais bazolamba makolo ya taba. Makolo wana il faut quand même comprendre, il y a peu moyen comprendre des actes parce que moto déjà bakangi na monde spirituel et pas satan. Balongo la cahier conscience. Yango moni bandeko ebele olalo lotindo to metango la mukindo to ale kimiyo. Pourquoi balongo liyo yango balongo liyo conscience wana pour comprendre le lokolotité. Beaucoup de gens sont comme ça. Zomona. Et loko nyonso oyo loto kanyango te yebaka que c'est un danger pour na yo lobby. C'est un danger pour na yo lobby. Zomona. Ndenzamba eko sala ngolo na ye to bandi ko landele na ba séance à prière ndenzamba eko telemisa ye pour que Kembwanzambe etalisa malakati na bongo na biso. Donc moi j'ai dit les cas pour na bandi ko muspewa mona lolenge ndeko salaki. Gloire au Seigneur. On a prié. Voilà. Nzamba sali ngolo na nenga utota mona biso. Moi endimbo limuke par rapport ya rêve ou ya lotaki a lotsa monike ba olamba mais makolo eta. Et ça significatif. Oui. Parce que ça va aussi porter la biso ba lota rapé et ba comprendre. Au nimbo la ka ndenge. En fait, le rêve, c'est un monde spirituel où Dieu nous parle. Dieu passe par des rêves pour nous communiquer ce qui va arriver et ce qui va se passer. Le rêve, c'est aussi un moyen, comme on peut dire que les années de prophétie en Zam. Oya yaka na nzela bandoto pour na kolakisa biso. Soki o moni na kati ya nzungu, ozolala ozolota nzungu, mais bazolamba ndenge ya lotaki, bazolamba mikuwa ya taba. Makolo ya taba bazolamba ezali significatif. Pourquoi dans le dit significatif? Parce que makolo wana ezoko identifier via mutu. Ezoko identifier via mutu. Soko moni nzungu moko bazolamba soso, bazui soso mobima balambi bakati ete. Bazui kaka soso mobima bakati, c'est que mutu moko c'est l'esprit des morts. OK. Oyo zoli salema. Mais soko moni soso bakati kati balambi wana eza na problème te. Mais soko moni bazui soso moko mobimba, bazui ba cheye na nzungu, bazo tokisa ye.
to nyama to eloko moko boya mobimba bazo tumbaye eza déjà vie à sacrifice ya moto ndezo salema soki pe na ndoto olali ozolia misuni c'est la sorcellerie inconsciente bazo leso déjà donc oza déjà ndoki oyebite eza neti mama nanga moko mama wana loti azana Canada alobi je salue maman Rebecca azana Canada alobi papa na loti ndoto namoni nazana kati ya zamba wana bakitisi ngai namoni nyama moko na se bakati na lokota nyama wana ba chasser baye babi mama nyama oyo simbi eza nyama te eza misuni ya bato mama ganye te ngala kokena misuni ya bato alobi te misuni ya bato ba chasser bazui ba misuni wana batikele misuni moko c'est liango ozwa makasi na boyi na kolia ta bandi ko sambela pour asotuki abengi nga lobi papa nazala ka ndoki to balesinga ki ndoki ngala lobi te oza ndoki te mais sikoyo nde oyo moni wana misuni wana eza bana na yo parce que maman na kufeli bana misatu na nemoko siko oyo misuni ya mona ki wana eza mwana ya 4e oyo bangi balia ye OK zomona oyo balingi balia et puis mwana ngwa 4e mwana ngwa beli liboma azana Nairobi bazomona etaza dispari mama bota bana 5 3 bakufi na ane moko balandani moko ya 4e abeli liboma oyo ya 5e asolola akutu na yete ayebi pe sikazate parce que balingi balia ye mwana moko tout rêve est significatif voilà tout le moyen aujourd'hui pour c'est un rêve vraiment parce que muzindo bobimisi révélation la carte ya rêve ya ndiko ils appellent la ndiko bile pena tout le moyen kutana bilo tout à fait l'homme de Dieu la pesi bilo merci ndiko na la pesi merci pas la bilo parce que ozu lobi kona et na ebi na tanyo so yo lekisi wana na nemo zala qui paralysé mais nzamba sali ngolo zongi tout va se passer bien par la grâce de Dieu. L'homme de Dieu numéro de téléphone numéro la mission à téléphone les alliés plus 243 99 90 65 966 plus 243 99 90 65 966 des numéros à prophète Isaac Bola Bongongo. Le prophète Isaac Bola Bongongo, je tiens même à vous dire, dans 2 jours, le prophète Arozalana Lubumbashi, prophète Azozana Lubumbashi, dans 2 jours, nazana moi service moko kuna ya ba famille oyo tokozana bango na montagne ya Kawama bandeko nyonso bozana Kolwezi Likasi Lubumbashi o nyonso bolanda kabiso na ba chaîne oyo bozolanda biso na chaîne chez Biso TV na bengi bino nyonso ba nyonso bozana Lubumbashi bozana ba problème bozana ba difficulté le prophète sera là dans 2 ou 3 jours oyo tokozana Lubumbashi parce que le 16 de tokozala prophète akozala na montagne ya Kawama na service moko ya 2 jours ya prière o akozala nango na kati ya Lubumbashi na bengi bino nyonso ba nyonso bozana Katanga Kolwezi batoto ya Katanga ya Kolwezi prophète Isaac Bola d'ici 2 ou 3 jours metapoke abatu ku Lubumbashi bakatange bote umwite prophète Isaac njo prophète Isaac atakupokelea katika jina la Yesu amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour communiquer et bande ko vous appelle le monabino pour que ba mona le beau kwanzamba à travers bino. Merci aussi à l'équipe technique à Biso Télévision parce que to banda qui émission dans Zambie et to ceux qui sipé dans Zambie parce que l'homme de Dieu a pessimiste sur la révélation par rapport à la rêve nous tout le monde mais to mieux par le ligne à distinguer à travers l'homme de Dieu to zu maïe et to zu conscience pour que toi y pas ce que Jésus-Christ de Nazareth soit la responsable numéro 1 à Biso Télévision unité to go dans toujours na la plateforme sur émission où c'est pas ça qu'à le meilleur de chez Biso Télévision qui met ensemble et tra na mabota na biso. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.